Combien de gens disent qu'ils vont à l'église, mais ils sont méchants, ils sont hypocrites, ils sont mauvais. Moi, j'aurais préféré faire un business avec un païen que faire avec un chrétien. Oh! Parce que si tu fais un business avec un chrétien, sera le premier à t'escroquer, à te dire que sois béni. Combien de chantres chantent dans les églises, on ne les paye pas. Mais le pasteur mérite un salaire. Ça, c'est encore un sujet qu'on allait aborder. Non, cher policier. Combien de chantres chantent, on les laisse souffrir, ils ont des loyers impayés. Mais le pasteur, lui, change de voiture toutes les années. Et on va venir dire à ces chantres de ne pas demander l'argent. Les gars, demandez l'argent. Si le pasteur est payé, on doit vous payer. S'ils disent que vous devez travailler gratuitement, le pasteur aussi va travailler gratuitement. Il faut quand même de la justice, par exemple. Non, les gens ne veulent pas ouvrir les yeux, mais nous, on va dire la vérité. Non. Tolobanini, encore pasteur Marcelo. Marcelo Abenyango, Tolobanini, a fini ba jeune il y a 30 ans, à l'obi vérité, ce qui a fini bango, aux a 30 ans, aux a pas parents, aux a retard ya vie. Aux a 30 ans, na nobalité, aux a retard ya vie. Aux a 30 ans, aux a projet d'avenir, aux a retard ya vie. À 30 ans déjà, vous allez âge surtout, banabas, oh, il faut peut-être, azala déjà, nanda ko ya libala naï. Est-ce que pasteur Marcelo a fini to alobi kaka vérité? Vérité au Marcelo alobi. Si et seulement si, ils ont lu vérité. À qui la faute? Il y a ma parent, il y a Marcelo, tout le gouvernement de Moussala Ezalité. Akamu o epesi batu mutuko soit et tout qui les sous mitema ya batu. Est-ce que Marcelo bien ngopona ya solo to lokola ya la buzz alinga asa la buzz. Donc solo yango awa na émission ya lelo. Qui a 30 ans ici, lève la main. Frère, on s'en arrête na vie. Il faut soit kanda, lukan, zamena janoyo. On s'en arrête na vie. Qui a 30 ans ici, tu habites toujours chez papa et maman. Réveille-toi. Qui a 30 ans ici, tu n'es toujours pas marié. Réveille-toi. Qui a 30 ans ici, tu es toujours au chômage. Réveille-toi. Qui a 30 ans ici, tu n'as pas d'enfant. Réveille-toi. Qui a 30 ans ici, qui est toujours dépendant. Réveillez-vous. Makambu ezanga kate na ville province ya Kinshasa ya tolai tolamuki tomoni pasteur Walo lisusu. Pasteur Walo azali komelisa batu mai. Mai oyo etuki mitema ya batu. Ezali mai ya terrasse, mai ya bangusu, mai ya bampese, mai ya bampuku, mai ya cimetière tope obeniti. Na koyeba kala tangu bamupe babanayi kozwa basoko asperger batu mai kaka batu église de réveil babanayi koloba oh mai wa ezali mai uta la cimetière. Oh nous on a été témoin oculaire bamupe mai wana banayi kozwa yango na pompi babenisi yango pona ko bwakela batu ko asperger batu sika boy mai oyo pasteur Walo azali komelisa batu mai oyo wuti wapi epesi ngai mutu kosoma makambo oyo na yebite to kosuka na yango ndenge nini na République démocratique du Congo ya makambo ba pasteur na yebite to kosuka na yango ndenge nini. On va en parler dans cette émission mesdames et messieurs. Yaya bakangi pasteur ayibi iPhone 16 na ndako ya mundimi apa fisolobi nini oyo kingaite ayibi bakangi pasteur ayibi iPhone 16 na ndako ya mundimi pasteur akeko sambela pa ya mundimi pendant que le bokanga misu azoko sambela azu iPhone atie na poche bangwati. Est-ce que caméra mdezwa kiye to mundimo ka wane ko sambela akangi lusumoko afongoli et sonne na kata pantalon to ndenge nini soni pona ba pasteur to ko sole yango awa na émission ya lelo. Basta fungula baba fungula pasteur baba bena kwa mona bishi pasteur wa mumisa na iba telefone 14 iPhone pasteur wana iba telefone iPhone 13 katnani otanga basala nzambe bino bato bosambelaka biso tokenda ke église te toza bato mabe la pasteur mosala nzambe nala elobi kaka makambo ya ba pasteur papa fiston lelo bokolo ba pasteur comme ba pasteur ezali kaka coïncidence yaya eza ba exemple à suivre to te ko la sabno lokola bakanga ki un certain Noah et bon Noah
qui se faisait passer pour un pasteur prophète bakanga qui est pour na makambu oya mabe bandaye koloba tolongwe na Ghana tokesu na Nigeria le célèbre pasteur Chris Okafor mbila angwati mbura matali ya Nigeria angwati ba scandale na ba scandale nzokande asala ba enlèvement asala ba avortement aboma batu escroquer batu mbongo nani a dénoncé makangu na ye asala ka théâtre na Nollywood comme na ye Doris Olga to yebiye bo na photo na ye wana asala ka théâtre nzoka za ki makangu ya pasteur Christia kucha po na ba gouvernement oyo babandi kolanda kokangaka ba pasteur ya lukuta ndengo wana on va vous dénoncer tina moi les punir en 2026 oyo tokosolengo awa na émission ya lelo. Le pasteur Chris Okafor du Nigeria a été arrêté par la police nigériane cette semaine. Je ne sais pas si c'est le mardi ou le mercredi. Okafor a été dénoncé par sa maîtresse ou son ex-petite amie, Doris Olga, qui est actrice à Nollywood. Il a promis le mariage à Doris et il a fait des coups sales avec Doris. Ils ont même fait enlèvement d'enfants au cours d'une prière. Un petit garçon a été porté disparu et la mère du petit garçon est une handicapée dans une chaise roulante. Et jusqu'à aujourd'hui, l'enfant est porté disparu depuis des mois, n'est jamais revenu. Donc Doris dénonce ce pasteur en disant qu'ils ont fait des sacrifices, et encore plein d'autres choses. Il est accusé de V. Il est accusé d'harassement sexuel. Il est accusé de... Combien de gens disent qu'ils sont chrétiens, ils vont à l'église et pourtant ils sont hypocrites. Ceux qui ont allé batu mingi basala ka batu mabe, zala ka batu oyo bakenda ka église. Okomona muteyabisiyo. Aosaka na ngai na kena no église tangu na kozonga akoyeba ngai. Honte à vous batu ya ndengo wana. Passe na motema lelo tokosola ba scandale oyo ba pasteur presque na monde entier basali na émission ya lelo. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyonso bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo Radio Lokole masolo et pa wapi tokutana ka chaque fois ko solola makambu oyo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala ngai komona ngai fiston Pelende tata ya Sedek et bienvenue na deuxième session na biso ya mokolo ya lelo lo mokolo ya mercredi bana na Afrique du Sud bazongi kelasi na IBT soki bana na ba école musu bazongi kelasi mais na Afrique du Sud bana bazongi kelasi nde mokolo ya lelo rentrée scolaire officiel et salami lelo awa na Afrique du Sud ya to kosola makambu o etali ba pasteur soki mbali boso otala biso to senga kana yo o s'abonner soki o s'abonner ko bosa na te ko fina cloche à notification pour na yo o rataka ba programme na biso ata soki mukete ya to partager masolo o to betaka awa ezalaka masolo o to inventaka yango te ezalaka masolo oyo bino moko bo pesaka biso to zuyango to analyser yango to tiango likolo ya mesa to beteli bino enfin de sauver les âmes bato ebele ba ko bika na masolo oyo to ko betaka awa rappelez-vous que Sarabino Radio Lokole TV ezali émission ya éveil ya conscience to fungola kabino misu to pena kabino misu awa pona mutu moko akoya te yaya babu elekaki ebele na 2025 kitakuna Tolobaki na mois de janvier oyo pona to banda année oyo en beauté on va dénoncer ba malfaiteurs to kolomaka munni surtout oyo mkuku to komisa yango na mpwasa pona ko aider yo o continuer année oyo malamu ya kaka na bandeli awa to bandi ko dénoncer bango to bandi ko ngwata bango to ko banda liboso na scandale oyo pasteur o asali pasteur ayibi iPhone 16 iPhone 14 to 16 ya mondimi na ye église esili pasteur akena église akena ndaku yango bino a pasteur obogina ko samba na ndaka bokili est-ce que mondimi wana tango yaki na église pasteur acha monaki iPhone 16 abaki ngana ko zwango lelo to ndenge nini soki pasteur abengi yaka ko seme iPhone 16 te yaka ko seme ko boyete azalo ba moyen mususu
pasteur il fallait que ta benga se wana ya ko semer fond na yo akose lango ata milimo mabe mais il a préféré ko yiba. Qu'est-ce qui s'est passé après culte? Pasteur akei na ndako ya bondimi asalama une petite prière kaka ndenge ezalaka wana. Pasteur bien fait na ye abeti pe 3 pièces na mokoto ake kosamba ndaka mungimi ndoka ndake koyiba. To éviter comment ça s'est passé. Est-ce que ezalaki pendant que ba osambela iPhone ezalaki likolo ya mesa to ndenge nini mais pasteur à moment où azwaki iPhone wana on ne sait pas. On ne sait pas. Kaka na suka. Donc, je suis en train d'imaginer le scénario de Salamaki. Après tango, alors na kei, peut-être. Ndeko moi si to ndeko mobali, tango pasteur a chichu prière le kola balingara mingi ba offrande, alinga beta ça la M-Pesa to Orange Money, aluka téléphone boye, tala kunteki, tala kumamba. Alors peut-être que ça version on a personne, on a imaginer dans la tango ma kazaka. Et ça peut être ndeko wana. Pour ba mona ki phone et pas pasteur ndini. Peut-être maluki phone est monanité. Pasteur peut le quoi ça dit iPhone a beau ça dit peut-être ko kanga phone ato pressé wana a éviter. Mais phone ça dit ka awa phone ki wapi kaka nezalaka. Ba koluka ba benga téléphone na numéro mususu. Donc peut-être benga ki yango e ko bima e ko le na poche ya pasteur. Pasteur yo kena ko sambela. Pona frère Songolo. Pona pasteur, pona sœur Songolo. iPhone ya batu eke ko se retrouver na poche na yo ndenge nini. Nan ba nini. Bon, peut-être ba triquer pasteur. Ah, pas fiche ba triquer pasteur. Bon, to yebité. Si go botu na pasteur oyo. Parce que pasteur tant ba ngwatie abani ko tia gentillesse lokola mutako ina velo. Est-ce que ba triquer pasteur? On ne sait pas. Il y a un pasteur ya boyi. Au comme na niveau ya kuyiba iPhone. Na ndako ya mondimi. Crédibilité kozala. Et puis singa mutu ko swa. Isuru on. Pasteur ayiba iPhone na ndako ya na epa ya mondimi. Et puis singa mutu ko swa. Et puis singa mutu ko swa. Tout en imagine. Tala. Voilà. Je suis en train d'imaginer, est-ce que Bataki téléphone na poche à pasteur, tout basala ki nini. Pasteur Ayibi iPhone 14. Bino batu boke na l'église sans discernement. Omoni? O to loba kite. Torobi. Ya to la to la moki to moni vidéo moko tali ko tambola sur la toile et pas wapi pasteur Walo. Pasteur Walo, voyez pasteur Walo te pasteur Walo yebani hein? Pasteur Walo yebani. Pasteur Walo bon la vidéo na yo ale le kawana. Pasteur Walo ye azoko zama ina cantine moko boye. Baguette. Il y a plastique. Et apparemment baguette à plastique en gros c'est comme si na ebite utaki wapi. Azoko toka mai atela batu ba melaka. Mai wana yaya. Narobaki yango ne bandela awa makambo ya ko asperger batu ko bakela batu mai ba mupende ba bandaki yango na sini ya ko petola masumu ya batu kaka ba église de réveil nde ya kaote kutuboye mai wana salaka mai ya bibembe mai wana salaka mai ya bibembe boli abokela batu mai bibembe zo yango na cimetière yoka mensonge. Ils sont allés encore plus loin. Pour la koloba banzambala bokola tanzambala pour nini banzambala te loko mokote mais lelo oyo tokobi komona ba pratique o basaka l'église catholique yango ba binzambi ba di kolata ba koma pe na ba évêque etika ki ba koma ma cardinal
ozomona bakoma na ba bishop bakoma pe na ba bishop yaya soki ezalaki pratique ya mabe mpona nini te mpona nini bowandi kokopie yango bon nayebi te paster walo mai oyo abandi kopesa bamela ye mo apparemment mpe ndenge atelemaki paster yango aza très fatigué awa kotelema bien te c'est comme si mpe azalaki ya kolemba azomona mpe bien te nga mpe na miso yama problème mona komata maneti ebele wakata papa fiston ozolata maneti ya fier te kana yo mwa munganga prescrire pardon maneti oyo eza bibale moko oyo tozolata ngo mpona vision ya malamu eza ya fierté eza ya miso obona eza maneti médicale ye pas azomona bien te passer wana pa mai oyo azopesa bato wana yebi te moi je manque le mot atia yango mpe na cantine ya plastique est-ce que ye moko na image wana abandaki nani komela yango ye moko epa apesi bafidèle to azopesa bafidèle bamela yaya en fait réveillez-vous mesdames et messieurs bandeko réveillez-vous on ne peut pas continuer d'accepter n'importe quoi yaya on ne peut plus continuer d'accepter n'importe quoi mai esika euti oyebite je préfère encore mai ya basango oyo bazokobwakela bato azoasperge bino bapeto na bino nakoma peto yawe nakoma peto nzambe mokonzi nzambe sukola ngai masumu manga mobimba opetola ngai yawe nakoma peto nzambe nakoma peto nzambe bazobwakela so ya kobwakela ozoasperge komi peto mais yo ozozwa mai oyo ozomelisa bato paster walo mai wana ewuti wapi ezalaka ya molimo santo ozwaki inspiration ya komelisa bato mai ya yo mpe bazwi mai oyebi esika oyo te na cantine est ce que pa na yo omelaka mai na cantine ndenge wana azwi atoki kuna apesi atoka yango mpe ata na kopo te eloko asimi eloko nasimi wana azopesa bino bozokomela ozomela nini na kati ya libu ya batémoignage tokoloba ozoyoka yango te. Croyez-vous que tout le monde qui part à l'église pour être sanctifié, il faut nécessairement aller à l'église? C'est ce que vous croyez? C'est ce que vous croyez? Oh, vous croyez que tous ceux qui vont à l'église, ça parfait qu'on est capable de l'église? Moi, je ne crois pas. Dans ce point, la prédication, il y a pasteur qui a recadré, idolâtrie. Je manque même les mots à employer parce que tu emploies un gros mot, on n'insulte pas tout le monde à l'aise. Je manque les mots. Pasteur Walo, il faut arrêter avec tous ces pratiques-là. Il faut arrêter avec. Connecter à Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Non. Rester connecté à Dieu, ce n'est pas servir Dieu dans un département. Non. Rester connecté à Dieu, ce n'est pas venir nettoyer l'église. Non. Rester connecté à Dieu, ce n'est pas donner les offrandes. Non. Rester connecté à Dieu, c'est obéir à sa parole. Faire ce qu'il te dit de faire. C'est ça, rester connecté à Dieu. Et chaque fois que tu es sur le point de faire quelque chose de mal, tu te rappelles que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Pourquoi tu viens à l'église? Pour que nous te rappelons ce que dit la parole de Dieu. Où est-ce que tu mets ton cœur? Tu la mets en Dieu? Si tu la mets dans les hommes doivent les détruire. Si tu places ton cœur dans l'argent, l'argent va détruire ton cœur. Si tu places ton cœur dans les amis vont détruire ton cœur. Si tu places ton cœur dans le travail va te décevoir un jour. Mais si tu places ton cœur dans le Seigneur, il les gardera jalousement et tu seras toujours en bonne santé parce que ton cœur... Yaya, pasteur Marcelo Tunasi. Marcelo Tunasi, tu yebi yango, buyebi ngana yebi tolobaka yango awa yazaka mutu ya buzz. Kasi, chaque fois bimaka, yebi pas Marcelo.
Marcel soka avandi atala mona ba lobela ete abina bo abwe loko oye aka osila na biso na chair na yoana aka osila na biso na chair na ye makama ma blanche na silite toza lisuka abwe ko ali totala ba blanche ka abwe to zongi na ye. Pasteur Marcelo aleki la chair alors makamoko est très capital mais on va décortiquer ça ensemble avec vous ici. Alors soki mutu mwana mwasi to mwana mobali akogisi 30 ans a commis un retard na vie. Bino okogisi 30 ans ozaka pas parent okogisi 30 ans na vie. Moi je me rappelle malobana Rais palobara hein. Rais palobara pour la 40 ans bino ba kinois na 40 ans bazaka et pas ba parents. Alobaka yango na façon moko boye pour na motiver. Est-ce que ça même façon on yango Marcelo Lobeli la cause on a dévolé. Oui, c'est vrai. À 30 ans normalement, il faut être responsable. Il donne son exemple, il y a un exemple pendant yeno nga des qui 24 sur nini na comme qui na retard, mon père me nourrissait et consort, maintenant maman a gagné $1000. Je suis sorti de chez nous et parti tiller na zonga, c'est une très bon exemple. Très bon, très bien. Ça, c'était pour lui. On n'en disconvient pas. Ah ouais, naïbité, Marcelo a dénigré, ba chrétien naïe, ba fidèle naïe, a fingi, ton n'engeni et pessi moutou soit. Mais la logique des choses. Alors, ma bête, na watu la vidéo là landa yango. Marcelo ma bête n'est pas bio là. Na watu vidéo landa yango. À 30 ans, on doit être responsable déjà quelque part. Nous, moi si déjà à l'âge il y a 16 ans déjà 17 ans à âge de flair bon tout ce cas à 18 ans à diplôme 18 ans déjà a comme déjà une femme au comment tu as 18 ans mibali bazoko ya bazoko landa tu refuses au sala bakisakata olingo ça la jeunesse na yo au sala mobali à niveau na ngate mobali à niveau na ngate mbona niveau na waza ndenge nini ozoko boya à 18 ans ozoko boya. Ah, elle est encore petite, ça fait 18 ans, ça va première 19 ans, 21 ans, si tu trouves un mari, tu peux te marier. Bon, et autres, ça fait mon tout qu'on soit. Bah, pas fils 21 ans, ma fille, on a 20 ans, on ne comprend pas. Les autres, ça va mon tout qu'on soit. Mais faites un effort déjà. 21 ans, vous allez dire que vous avez la jeunesse, vous allez dire que vous allez bien. Vous allez dire que vous allez quelque chose. Pendant ce temps, tu te laisses embourber na ba garçon âge na yo, oza pe mo sekate, donc moi bilinga basi ba longoli fleur na yo. Ce qui est précieux qui m'ont sécaissé longo déjà mais ozo kanisa ngote. 25 bandi ko koma. Mwana mwasi. Mundazo ya kakate. 26 ans rien, 27 ans oza kaka un espoir. En principe dans 25 ans déjà, mwana mwasi fa pa na ye ndako na ye. Ozo kuna raté 30 ans soki beti mabe bandi koya déjà, ça je vous dis vrai. Mabe bandi koya pona mwana mwasi. Mabe bandi koya déjà à 30 ans. Na 30 ans sikoyo o bandi ko sala mwa fier, mo ondimi oyo oboyi John o la Philippe. Onde mwana 35 ans aux 8 39 ans okoko madea butu 40 ans dans 8 et comme un miracle en Zambie na 40 ans pour un jeune oyo en fait on jeune dans papa non jeune papa oyo dans célibataire et comme difficile okoko na deuxième bureau et comme mbilinga yango na wa comme chiza soki beba ngo chiza soki na comme chiza 40 bali okende siko 42 se bandi ko kende okomona ba tondi l'église o abala nani abala Yesu. Toi tu veux chercher mobile na 40 ans d'église. Au bon sens que ba John ba yaka na ba 21 ba 23 ba 20 au bandi kotala. Moboyaka John pour rendre étudiant peut-être pour ça la elo mon côté. Maintenant on aussi 40 ans, John a commis na mois na ye na ba na mibali au bandi kolanda ye. Eh Calais. Est-ce que beaucoup mieux to solution pembe. To saka na kata contexte ba Marcel Alobi. Wana pour na bana basi.
Bana mibali déjà, oui, bana mibali, il est encore garçon, Azoko Bunda, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans. Le papa peut soutenir son garçon et conseiller au Kende. Ce qui tue mon ami, n'a pas 25 ans déjà, 26 ans. Bon, un garçon, à 30 ans déjà, a commis dans des pays où il est normal. Il peut, kotambo la siko yemoko. Il peut se stabiliser. Parce que les garçons, à 30 ans, papa, à 30 ans. Moi, je 35 ans à peu près. Pour ça n'engage que 35 ans, il est mature à cause de la responsabilité à moi, si nabana. Si on a contexte que Oyo Marcelo Tounasi, que je salue en passant à lobby. Marcelo, est-ce qu'il gagne la fidèle naïe? Azo pesa conseil na to azo lo ban to obeli wana ya lo ban to so asa na espoir so asa na esengo mais so ko mama prison break makambu ya mama makambu ya mama nani mama Blanche a commis j'ai prié akoma kasango makambu ya mama Blanche Marcelo ko makasango makambu ya ko gazer ba fidèle na ye koloba ya wala abusabla ki Marcelo. Quand Marcel Lobby, je crois que Marcel a torté, a raison. Mais moi, j'aurais souhaité la personne à qui Marcelo devait s'adresser directement, et ça va jeune ou anaté. Que ça soit ma jeune fille, ou ma jeune garçon, et ça faute n'a pas monté. Marcelo devrait plus s'adresser à l'autorité politique ya mboka na biso na kambia mboka. Ajo Marcelo Lobana ba 30 ans au commune en retard. Na ba Afrique du Sud awa mwana a bien éduqué, bien éduqué à col na famille moko ya bien. Il est déjà chez lui. Na ba mikiri musu il est déjà chez lui, il travaille. Au commune a 30 ans et puis remarquez en gros quand le Congo était encore au Congo, ou si vous voulez le Congo était encore Zaïre. Ba papa na biso ya kala ba sombaka ba ndagro ba agine ba 17 ans de bon côté ba 17 ba 18 ba 19 20 ans papa 20 ans aya na lupangu na ye papa 20 ans c'est bali ana mwasi na bana na ye mais pourquoi tango na sisa chiko bote bon bani c'est plutôt au gouvernement que Marcelo allait s'en prendre allo bana ba kondi. Croyez-vous que, mais attends, c'est parce qu'il y a manque d'emploi, encadrement exact. L'État, le gouvernement a délaissé Batuna Ndenge na Bango, a délaissé la population Ndenge na ye, a zozo responsabilité à la population. Yango Makambo, moi je vous dis vrai. Marcelo devait s'attaquer dans l'État, le gouvernement, et non naba fidèle. Et c'est à quoi il a mbeba yango wana. Siko mutu aokende classe mutu aokende na pasi. Aokende na pasi. Azolia bien te, aotanga bien te, donc on a mutu kosheko. Donc qui vous dit que siko mutu aokende classe fa dans la kosheko na ndenge ya mabe to sur la pembe. Et ça construire mboko na biso. Mala muté. Mala muté. Na soka boni au lieu Marcelo Kolobandengwana, Soukazana Mbongo, parce qu'il a fait sur la pauvre, n'est-ce pas? Il pouvait créer une petite entreprise, Oyo, bah, jeune et église naïe d'abord. Ce que si que là, si Azo paie ça va emploi. Azo paie ça va emploi. Mais yé on a kakalo, à Koloban église naïe, non, bah, jeune, vous avez la chorale, vous avez orchestre, et ya. Bah, jeune à 30 ans, bango, bah, la chorale église naïe. Bah, il y a un orchestre. Baza ba protocole mais comme on a souka nango libungu tulu na fin du mois à kozwata RNT ya bo bana ko révolter ko la église wana les pasteurs vous exploitent comme ça le ko la musala au betra la guitare l'église au yemba kan église nyo surtout mabonde to kota pasteur azui ngo nyo se komi aye yo zongi libungu tulu na ndako lepete est-ce que beaucoup de zote bandeko beaucoup de zote au yepena l'église aux gens la service à presse protocole au film à l'église aux gens journalistes l'église mongo songolo pakala au ça la paix musala ya ba futa ote
mbongo ekota wana pasteur aozwa aotuna ba ane vacances na poto mwasi azola ta ba bisou bien azola ta ba bazin normal abandi ko admirer mwasi na ye. Regardez comme elle est belle, hein. Ma pasteur vous adoré. Ma pasteur elle a dit Gucci hein. Na mbongo oya bino. Mais toi tu es là pour te filmer, tu as rien du bongo tout et vous continuez à aller prier dans l'église pareil. Et réveillez-vous. S'il vous plaît. Réveillez-vous. Donc Marcelo devait avoir honte ya kwa ko makambo oya lobi wana ya. Soka lobaki yango na gouvernement, on allait applaudir. Akolo bala bangote. Et ça mboka ndenge so mema isali ke ba jeune wana ba comme la situation. Papa Fiston, mais au tien élément ngote Marcelo lobaki nino juste 30 ans, qui a 30 ans ici, lève la main. Frère, osa na retard na vie. Il faut soit kanda lukan zambe na janoyo. Osa retard na vie. Qui a 30 ans ici, tu habites toujours chez papa et maman. Réveille-toi. Qui a 30 ans ici, tu n'es toujours pas marié. Réveille-toi. Qui a 30 ans ici, tu es toujours au chômage. Réveille-toi. Qui a 30 ans ici, tu n'as pas d'enfant. Réveille-toi. Qui a 30 ans ici, qui est toujours dépendant. Réveillez-vous. Réveillez-vous, hein. C'est seulement au Congo que les gens qui ont 30 ans disent qu'ils sont des enfants. C'est seulement au Congo que quelqu'un a 30 ans, il pense qu'il a un enfant. 30 ans! L'âge que Jésus avait quand il a commencé le ministère. Et tu vois quelqu'un qui a 30 ans, il habite chez papa, chez maman, pas marié, pas d'enfant, rien dans la vie. Il prie, il regarde les gens. Hé! Frère! J'habitais chez mon père, j'avais 24 ans. Mais j'avais la colère de boire santé, la colère qui me nourrisse. Je priais avec la rage. Et quand tu as la rage, Dieu te donnera un penalty. Et tu vois les penalties quand tu as la colère. Na ballon nzoto yo yo so koti na kata une maman a osé me donner $1000. Elle pensait que j'allais jouer avec na zoa $1000 na bima palin ti le lo na zonga li susute écoute ki mutazana mesha 30 ans 30 ans. Dans 20 ans, 50 ans. Surtout Yosef, quand on boit balibala, tika ba chena yo tout là, tika ba bilorana ma sœur, tika bilorana za mo limo monsieur Sezolando, za mo limo ya célibat, na ba mari de nuit, ezo boy so kalibala ka boy. Eh nazo ba na mo limo na o blaguete. Soki age poussani ba koma kana ba fiara ba na mikete. Moutaba, en français, hein. Ça, j'avais pas dit au premier culte. Je dis c'est mon deuxième culte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont concernés ici. Quand tu as ma soeur, oui, quand tu as 20 ans, on fait les fiers des gens de 20 ans, hein, et de 25 ans. Tu commences à arriver vers les 30 ans, tu es toujours dans les fiers là. Et la concurrence est rude, hein. La concurrence est... Mais c'est... La concurrence est rude. Si vous ne savez pas, des études viennent d'être faites qu'aujourd'hui les hommes ne savent plus aborder les femmes. Vous savez ça? Oui, les sœurs, vous êtes étonnés. Les hommes d'aujourd'hui ne savent plus aborder les femmes. Ils attendent que les femmes viennent. Oui, beaucoup. Allez faire des études. C'est scientifiquement prouvé. Les hommes d'aujourd'hui ne savent plus faire le premier pas. Alors certaines femmes, vous n'êtes pas épousées parce que à la fois, vous ne voulez pas, mais vous ne savez pas que les hommes ont changé. Les hommes d'aujourd'hui, quand tu dis non, il est content. Ouf, je reste encore seul avec mon Nintendo et ma PlayStation. Et faites des études sur le Japon. Et maintenant, ma soeur, c'est-à-dire tu sais que ce sont des hommes qui sont devenus faibles, des lâches, qui ne savent plus parler. Tu l'aides à parler. Il tourne comme ça, frère, parle seulement, je vais accepter. Il faut pas là, le temps d'avoir un enfant, voir l'enfant grandir, élever l'enfant, marier l'enfant, c'est du temps. Et toi mon frère, qui jusque là, après ce culte, tu as 30 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer à la maison, tu es sur TikTok, tu as 30 ans, TikTok.
Recevez la rage de vaincre. Recevez la rage de la vie. Recevez la rage de vaincre. Jésus-Christ, après 3 ans et demi, a dit tout est accompli. Il a fini sa mission en 3 ans et demi. Quelle rage! Tu te comportes toujours comme si tu as du temps. Tu te comportes comme si le monde entier va t'attendre. Tu te comportes comme si tout le monde roule à 20 à l'heure. Les gens sont à 500 à l'heure. Hey. Yaya tolongwa na République démocratique du Congo to que na Nigérien. Ba pasteur nyonso tout bazandege moko. Moi je vous ai démontré l'autre fois awa. Je vous ai démontré l'autre fois awa. Musala oyo ba colonisateur babanaye ko sala. Ba mupe. Oyo le roi des Belges lobaka bo kende bo zwaka basi na bango, bo garder basi na bango en otage pendant 9 mois, bo kepa na bango ye alambeli yo soso ozolia ye avant dans la C. Bo Congo na bambongo na bango boya nango totonga Belgique, bo tonga nango ba centre commercial, bo tonga nango bloc belé. Ba tu ba ko ba ya ko continuer musala ezali ba pasteur. Oyo tout ba colonisateur ba ndai ko sala, ba pasteur ba koma ko sala yango. Ba pasteur ba nyonso azala muté colonie ba lelo mo wasalaka. Idéologique à moko. Pasteur Chris, le célèbre pasteur Chris na Nigeria, Chris Okafor. Chris Okafor bakangiye. Bakangiye pour la nini escroquerie, un grand pasteur Nigeria. Yango j'applaudis ba gouvernement lokola ba Nigeria, lokola ba Ghana ba bandi ko kanga ba pasteur oyo loko. Bazuye na ba infraction ebele. Kidnapping, enleva mwana batu ya bukie, mama ya mwana wana ki infirme, ba na église ko sambela. So pas aveugle, infirme, mwana wana bazoya ba enleva ba kenda na yebo na te, mwana wana ba tsaira sacrifice. Ceux qui ba boma ye, so ba sacrifice on ne sait pas, mwana tu lui en na te. Tu lui en na te. Basala ba abus ebele et nyonso wana ezalaki en complicité na makangu na ye oyo aprometaki epeka libala elongo ande monga na ba enis oyo pasteur Chris wana makangu na ezalaki actrice ya Nollywood za ba théâtre Nigeria oyo talaka ya tala ba pasteur ebele ya Congo okomona ceinture na ba théâtre kaka na ibité ba to est-ce boko makangu donc ba pasteur ebele bakanga makamala bata théâtre basalaka bakabibele ya bosoto bata théâtre wana lokola gouvernement lokola ya Nigeria ya Ghana babandi ko kanga bango to kolika ki exemple ya suivre pour na ba gouvernement mususu bo bala pe kolanda ya pa na biso ba abuse ebele pa na biso ba abus eza ebele ba denise bakanga bango après l'escroquerie a escroquer batu ba bio mutuka comme c'est tout ce qui peut ministre pour gouverneur a escroquer bakanga oui mais batu ba osala ba bêtise bikolo ba tatouane ba mamouane ya est-ce qu'on peut pas commencer à suivre ba pasteur wana à la lettre? L'État doit mettre de l'ordre. Pasteur oleki opesi prophétie to komi yango olobaki le 25 décembre mokili kosila to komi yango olobaki jo ça to komi yango soki ekokisa miti ya faut to interpréter na noir. Yo pasteur Songolo, olobaki que le 25 décembre, et ça l'a mis pour année. Et pas ça la solité, hein. Pas ça la solité. Au comment on appelle ce qui est salamité, à l'époque où on a prophétie nyonso et ça a raté peu comme ça. Honte à vous. Honte à vous. Yo, tout le monde a TV, aux autres mais ça va tout maï. Aux humains la cantine sont à toilette, aux autres mais ça va tout. Y a rien noir. L'État doit prendre ses responsabilités, yaya. Tout le monde pasteur, oyo so ça va tout ba mai bo prendre. Et ça mal ya ini. Est-ce que c'est mai wana kéré dans laboratoire ba tester yango na microbe te ba yeba. Parce que ceux qui vont tomber meli ba microbe ba bandi ko kufa responsabilité on pas à l'État. Or l'État a le devoir de protéger notre citoyen. Pasteur oyo ba kangi ba ngwatie Dorcas Olga da Fundie, actrice ya Nollywood, pour la bio de Kebele.
To na non ndenge quoi expliquer mukie makambo ya pasteur Christ Bakangiye et bon to zonga to le kana makambo susu. Suivez un peu élément. Le pasteur Chris Okafor du Nigeria a été arrêté par la police nigériane cette semaine. Je ne sais pas si c'est le mardi ou le mercredi. Okafor a été dénoncé par sa maîtresse ou son ex-petite amie, Doris Olga, qui est actrice à Nollywood. Il a promis le mariage à Doris et il a fait des coups sales avec Doris. Ils ont même fait enlèvement d'enfants au cours d'une prière. Un petit garçon a été porté disparu et la mère du petit garçon est une handicapée dans une chaise roulante. Et jusqu'à aujourd'hui, l'enfant est porté disparu depuis des mois, n'est jamais revenu. Donc Doris dénonce ce pasteur en disant qu'ils ont fait des sacrifices et encore plein d'autres choses. Il est accusé de V. Il est accusé d'harassement sexuel. Il est accusé de détournement d'argent. Il y a plein de choses. Écoutez, je vais vous mettre la version anglaise ici et puis... Cases of multiple rapes. Equally, some individuals came up with murder cases that which are all capital in nature. Equally, series of sexual harassment and other related matters. My people, I told you guys last time that this Okafor, Mr. Okafor Chris, I be Chris Okafor, no pastor. Say the matter don't pass, be careful. He have been adopted and arrested and detained in zone 2. Baba there for police mantin now, in one place. What women cannot do does not exist. Now women matter, now I carry pastor from pulpit to inside Panti police station. How can you leave Mike? You enter inside police station. Later I will show you allegation when they levy against them. No, allegation be like police headquarters. Allegation many. Evidence beaucoup. Let's begin to watch our fathers that carry on. Watch video. The Lagos State Police Command, which on Sunday night summoned the senior pastor of the Mountain of Liberation and Miracles Ministries, Chris Okafor, over allegations of multiple rape, sexual offences, and other acts of misconduct, appears to have eased its initial intensity. Many Nigerians had expected the clergyman would honor the police invitation on Monday. However, the Commissioner of Police revealed that Pastor Okafor only showed up a day after. When he was invited, he got to us through his lawyer that will be appearing on Monday. So on Monday, we waited for him. We didn't see him, and I directed that he should be arrested. Subsequently, he showed up yesterday. Yes, he showed up yesterday. But that was not the only revelation. The commissioner introduced a new twist to the case, confirming that the Lagos State Police Command has now handed over the matter. We later learned that the same matter has been opened at the Zone 2 headquarters with the Assistant Inspector General of Police in charge of Zone 2, which I needed to verify, and I verified the same. And he told me the matter is being investigated under his command for about 3 weeks now. So the AIG occupy a higher office than mine as the commander, and is my immediate supervisor since he's into the matter. So we asked him to, we handed him over back to the zone. Seeking clarity, we asked the crucial question: have any alleged victims formally stepped forward to lodge complaints against the clergyman? The social media have become a veritable space for people to lodge in their complaint. We don't no longer wait for people to come and incident the matter before we act in public interest, because if we don't, the conduct can lead to breakdown of law and order. As Nigerians anxiously await the outcome of these grave allegations, attention now shifts from Lagos State Police Command to Zone 2 Command, where the case now lies. Will this case follow the familiar path of many before it by fading quietly into silence? Or will it mark a defining moment? Doris a même annoncé que dans l'église de ce pasteur-là, il y a 5 millions d'asticots. Do you know the maggot that is buried inside ground that has over 5 million maggots born? In the bigger the maggots get, the bigger the congregation gets. Why do you think they are not living?
Elle a dit plein de choses. Elle a même retrouvé sa choriste avec laquelle il a été. Cette choriste-là, il a enceinté 5 fois. Et il a fait avorter 4 fois. Et la 5e fois, la fille a mis l'enfant au monde. Un garçon, petit garçon, bébé beau garçon, qui ressemble à son père. Il a dit, même l'ex-femme, l'ex-épouse de Chris Okafor est sortie avec des allégations graves. Le mec a demandé pardon officiellement dans son église. Mais ça n'a pas empêché Doris de faire sortir les choses. Les choses sont sorties et la police nigérienne a aujourd'hui, le mec a arrêté. Il dit, il est quitté, ils sont allés ils l'ont invoqué. Premièrement, comme vous avez entendu, il n'est pas venu. Donc la police a envoyé une patrouille pour le chercher. Et finalement, il s'est livré lui-même. Écoutez, est-ce que la justice dans les pays anglophones est différente de la justice dans les pays francophones? C'est juste une question selon mon analyse. Parce que jusque-là, nous on est en train de crier justice à Blanche Kandolo Odia. Justice. Allez-y, regardez la page d'Oracle. Allez-y, regardez la page, regardez les vidéos. L'enfant ne peut pas oublier sa mère pour être si heureux. Je crois, exemple à suivre, hein. Pasteur, tous ces monde qui se disent pasteur là, et belé, ça ramène 99,30% parce que la faux, kaka 0,70 parce que la vrai. Est-ce que savez-vous, yo mon asu, ma kimbiku des asus. Et comme rare. Na tangu la kaza soki mutana nganga azo bomba na bokumo na yete koso. Oye comment banganga bakoma sala publicité na TikTok. Ba le kara ba chaîne télévision na ngana ko bix ne loko boyabwe. Bongo no maseki. Et ba tikala muki hein. Et belé ya batu wana bakota na église. Bakoma ba prophète, bakoma ba pasteur, bakoma ba évangéliste, bakoma ba monseigneur, ba évêque, ba escroc. Bazo kolia mbongo na bino pour rien. Bo pesa ka mbongo te yaya. Tozo luka isungi awa na radio lokole, to ke na rotala ba orphelin, to na rotala ba veuve okopesa te. Mais soki pasteur mo ka bengi ka nonde ya liawa, ndenge za liawa, yo okobota wana mapasa, ndenge za liawa, moi c'est dans l'esprit des morts, moi c'est dans gotu boy. O pesa o tato sambela, ba 1000, yo ka ba montant, ba $1000, ba $300. Muso na nazaka na $200, osaka na $200 te, pesa 500, pesa code out. Et on va dénoncer en 2026 blague sur ça, blague zate. Est-ce que savez-vous que ma pasteur rebelle au monde na monde wana basa bandoki ba cho ba pumba la butu. Oui bien mo. Et belé ya pas ko sabino tebe parce que ono soki cabal ni soki cabal juif. Mais c'est la magie. Et ça, sorcellerie, yaya. Et ça, bokoko ya ba juif. Tozi sabino, to sale la bokoko na biso. Panzambe ampungu. Bolingite ya recours à l'authenticité. C'est pourquoi les pays n'avancent pas. Bolingi authenticité te. Est-ce que bakoko na so bana ko sambela te? Je vous ai toujours dit dans le bakayango chaque fois, tout ce qui est physique et bandaka spirituel bandeko. Et bandaka spirituel. Tozonge la banzambe bakoko na biso yaya. J'étais en train de passer en revue. Na moni vidéo moko ya kala Roger Bakakiwa. Roger Bakakiwa. Na zo ko soki Roger Baka. Est-ce que alors mec pour la chef de l'état? Tu vois que ça va soki Fatifa ki mandago soki pasteur ouais yaya. Comment est-ce que la pasteur va avoir autorité devant l'État? Ma pasteur va champion de futilité. Ma ramezanga tina. Bozo kanga bango te pona ni bokanga ka bango. Opesi professeur sibito to kangi yo yaya. Donc ma pasteur tellement ils sont malins. Bozo mona ma pasteur ba komi ko sala ba nga oni complot. So complicité na base. Au na pasteur moko yé asana ba ministre na yé. Pasteur moko asana ba généraux na yé. Pasteur moko asana ba présidence na yé. O va protéger kaye. Mais ça business, vous comprenez? Bino ba chrétien ba fidèle vont se laisser tromper comme ça. Aussi mi pasteur na biso do kombo ya Jésus pour la onze a souté. O sambera pa nan, sambera pa mutu ngani.
On assemble pas fiston, pas pasteur fiston Pelende. On a un apôtre, on a un apôtre. Assemble pas apôtre fiston Pelende. Donc le nom de Jésus par le a sauté. Je disais que je passais en train de passer en revue à Moni Roger Baka. Et le moment où il y a Kala. Et si quand je koloba, ba pasteur Moussousou, baza bandoki ba pumala butu pasteur moko apesa témoignage yemoko akenda o Sonic a futa Rockman qui s'allait en passant. Azo koloba no pasteur wana ya pana ye. Ba mema ki ba initié ba pumbwaka baza bandoki pasteur pena ndoki. Vous comprenez ce que et attends l'élément là et bon to zonga te ba to sa ndingi. Tala élément landango. Adjoint beaucoup le pasteur Sony. J'étais son nom à Koufa. Aïe comme ça pasteur Sony. Pasteur, ma personne qui ndoki, pas la collègue naï. Vice-président Nangai Mantundu ayaki kokutana Nangai ayebisi ngai nasambelela ye nabatisa ye lisusu atangi seri ya basali na Nzambe oyo bamemi ye na société secrète moko bazobenga yango kabale juif oyo nazoloba batémoin bazali alobi ete kuna tobimaka na molimo toke tokuta motu moko tozomona ete azongenga bayebisaki biso ke ezali aspect caché ya Bible. Pasala na nini? Na kindoki wana tobimaka na butu ba pasteur nyonso ya RDC tokenda kokutana na océan. Na océan wana tomona ka lumière moko makasi ezopela kuna. Biso na soto zoyende la lumière wana. Tobimaka na munoko. Atuni. Makambo yozoluba awa. Celui qui peut les concerner, ailleurs, est-ce que comme dit Makezaï, papa, ben là, pasteur Sony, a bengi, pasteur Didi Anzam. A bengi, pasteur Moussous Bazawala, pour éteindre leur nom. Alors, il y a un mot. Non, toi, peut-être que magie ailleurs. Oui, c'est pas au cadre de l'Ibinois. Il y a une personne qui a une question. Si on a mis l'Ibinois, à ce moment-là, il y a un recouf. Ben, il y a un recouf qui est je répète le propos du révérend Sony Kafuta, qui a reconnu que Dieu m'a confié une bonne mission de dénoncer. Tout le monde reconnaît que si pasteur Okindoki, azo se mato bande la baptême, to bikolaye, to benga na mili mumabe. Mutaka bi yo na lumi makanyo soloba. Yo ndo so pesa biso Kindoki biso ne so ba pasteur na RDC. C'est toi le représentant. Et tu sais quoi? Il est mort. Nous sommes kufa. Tango ekofisa makambo alobi tango na lobi kena lingi na bima babisanga soko bimi okokufa na tuni yoza mo Kristo né de nouveau eloko nini etindaki yo oyeba kokota na makambo oyo banani pe bakotisi yo atangi ana zolo bezali kambo tokata yango na conseil natikali kobenga bato nyonso bazaki na conseil na bampaka kosolola likambo yango et après nazwaki conduite ya bwanya mais à cause de ma foi parce que namonaki bapaka olie bajuge makambo ndenge tolobaki balandeli yango te mpo bapreve ezali mpe ndeko yango ayaki kokufa mpe tokundi ye na liwa na ye bamistere ebele eleki mokolo akufi na moto asalaki makambo wana baya batombola ebembe boyi komata. Il y a des choses qui se sont faites dans la salle que nous avons attention na moto wana bakufi o yala bato bakufa kate sikoyo yango na ndo expliquer bien en détail. Basi serikali tangami na kati moto makambani sami na kati plateforme église de réveil neye moko pasteur Sony abengi abi Matulu voilà natangi kombo c'est moi Sony na problème na ote tu as kotika yo tikala biso ko résoudre la problème soso asimba serikali tikali efonga mebimi personnel Timothée Kese mapamboli
alobi mutapesika kindoki yemo mutu église de réveil ye mutu akomisinga bosiko nazobelanga ndenge nakufa basombeli ngai veste ya pembe balobi na ngana kamata veste ngaki nakopesa paster moko komoni bazaka na kato continue aboyi na bakombo na ye soko linokufa te zwa maladi oyo na veste oyo kebaka na baveste bapaster bakabelaka bato kebaka na bakado ya bilamba pembe kebaka na bakado paster biso nano nasombele sapata mwindu veste keba papa okokufa pana na bandala moko akabela minga na veste ya pembe sapata veste ya noir ni abima boye na ye na bato basalaki ni mutu kemakela bon des vendeurs des âmes. Et aujourd'hui, il fait tout faire la vérité que Baka était en train de dire. Bakamati veste wana bazu yango basombi balé c'est objectif ça veut pas déplacer maladie na manzoto Timothée baka le tika yango na manzoto pasteur mususu wa kato makati ko mona yemo ko songo na koyoka il est malade il souffre c'est quoi tant ba ko la vérité wana ba pasteur atelemi ba kemba ba récupérer veste pasteur wana ba ko mo yakuti ala djingo tala pasi na moni na moko. Et aujourd'hui, tant ma koufi, à lobby, pasteur, dans ma tanga nanga, moutouana yate. À prévenir les bâtiments. Mais malheureusement, je le dis encore, c'est le révérend Soni. À lobby, bâtiment bisanga. Vraiment, pour s'inquiéter, la binote, n'a regardé ce qu'il y a dans mon côté. Na souka émission na otangela ba kombo nyonso ye pas garder na sina ziba kombo na pesi ba camarade ba passer nyonso pe ba garder donc ça ne sert à rien yom toni wa attaquer après émission to na ngama to botole kai wana et ça na kaiti et c'est contact des amis no kwa batu na mémoire na batu batu si bazala ngo donc ça ne sert à rien et le pasteur Soni continue à parler avec à kolo ba sous donc pour moi ngai na commissaire ensemble pour permettre pas n'importe qui si c'était un petit serviteur de Dieu comme M. Ben Ossou Petit mais il s'agit du président des conseils des sages et nous baboué ceux qui battent Simbiki Ndoki ceux qui battent Bakufi ceux qui pour une église battent vendre la kango ba kango et ça passer Soni donc bakambo nous sommes banao et ça bakambo ya solo ya kobombe zate nzamba lingata ka ko kisa ma prophétie ala kisa batuke bakaza ko ba sentiment na été. Lorsque le papa Matundu Akufaki, qui est décédé, Batubazaki na réunion na bazaki moebele. So on passait sonner à télé makombo baboué, na pasteur Kabongo apôtre Kabongo dit dans un que je respecte beaucoup, merci beaucoup pasteur parce que j'ai vu quelqu'un dans sa constance. Asa parmi benga bango émission il y a église de réveil au Congo. Il est resté seul vivant. Parce que la réunion de Makambo, Matundu Akufa. Il y avait un papa, il s'appelait papa Jonathan. Nakata Makambo, Akufa. 3. Il y avait papa Mopepe. Nakata Makambo, Lobaka, Nakata Église de réveil, Akufa. Il y a Makambo, Lobaka, Salamate. 3. Révérend Marion. Na 4e, na boya kotanga kombo na eposa ça champion na Makambo Mabe na Kuku. C'est na lobi kaka wa lobi nango na paraki babe ngai. Mais bato kotanga kombo na baninga na. Moko komela ngabi frère, ngapi dans la linga ka oti. Pour la Makambo te bela kabato. Parce qu'on a tout naé atalanga na misu. Oyebi pour na pasteur a pérennisé magie na ya bomarabana. Bampate. Et parmi les pati cousins na wazali, tante na wazali, maman na wazali. Oyebi batu combien ba beli ba malade. C'est parce que ba sacrifice au ba pasteur ba pesa qui pour na garder notoriété na bango. Y compris les autorités politiques. Tu connais combien de filles ont été déviergées par des soi-disant prophètes? Parce que le lot, l'église est tanzanien. Tu connais la REC, rassemblement des églises du Congo. On va composer par les prophètes, par la veste et la cravate. Mais na Kangami Balé, na Dallas, ça la fausse prophétie, na Kata Temple. Si doute, je vais citer les noms. Quand on a Kata Temple, il croyait que on est dans les États-Unis. Mais quand moi, le moindre de tous, avant de la quitter au travail, quand on a Bakati. Il est là, la bombe secret, la vie sera bonne. Bilo, on a l'église de Koufi. Mais on a ça à Libanda. Na 2. Basi ya watu. Babimi na bao. Bana musunde de sur ba kota na armée. Likolo ya prophétie que moi na zandoki, je mtakanga bozi ya papa na bino. Les prophètes de Kinshasa. Bamini bana batu na mangengenge après avoir kokene kuna ba kokuta ba préservatif ba sopi on a kata mangengenge. Voilà. Il y a à comprendre, hein. Au Taliango, hein. Alors,
vous allez toujours continuer à supporter les malfaiteurs. Fonctionnaires à Vienne-Zambie. Moi, j'ai beaucoup d'amis de pasteurs. Il y a bien, il y a faux. J'ai beaucoup d'amis Basango. Dans la catégorie, surtout dans les camarades de ministre, il y a des joueurs, surtout. Méfiez-vous de ces gens-là, pasteur Yaya. Ils n'ont pas pitié des gens. Ils sont comme des voleurs. Quand ils vous prennent l'argent, ils n'ont pas peur. Ils don't care. They don't care. Etali bangote. Souci na bango zakaka. Bazwa oiza pa na yo ekoma pa na bango. Baza ndenge moko na ba biyibi. Ba fonctionnaire ya vie Nzambe. Eza na ba misusu ba Nzambe etuza bango puissamment, mais ba profiter na puissance wana ba bandi ko yiba bato. Tant que koloba boso belo moko bofani ni okolobate. Mais tant que kolia yo téléphone oya ngai ba papa fisto ba senga ota sunganga eri yango te koloba. Po pesa bombo kote. Ba mupe alobaka. O asana mato ya koyoka sa nini ayoka. O asana motema kondima sa nini andima. O asana makasi ya kusala asa nini asala. Ko tolobaki te. Tolobi. Ya to suki na biso awa to ko rappeler yo parce que koteka mabele na commune ya Maluku. Ba terrain na commune ya Maluku na quartier Menkao. Na cité VIP. 2 minutes na boulevard. 10 minutes na nouveau cité au Baosala, nouvelle ville au Baosala, au Fachi Beton à lancer qui déjà va travaux pour 4 000 $ ya pamba. Aux terrain à 20 sur 20. Bribi à mon terrain à 20 sur 20, au retour en il y a 4 chambres salon. Au retour immeuble. Au coupé ça 4 000 $, on a d'écouter. Au coupé ça 1 000 $ les posso. Bah ça les lié au acte de vente à crédit. Mais les pango komi ya yo, au bandi ko tonga ndaku ya choix na yo. 3 000 $ etikali au coupé ça ngo malembe. Pendant 8 mois si. Qui te côté au comme propriétaire à crédit. Benga sur niveau de la rédaction ya. Tout en contact na bandeko ya Aloimo. Numéro na aller partout et bien go plus 27 61 88 58 455. Il y a comme propriétaire. Sombela bambana atama kishinga mpemba. Balibanda to vanda oyo ekomi mami. So za na bor na yo moko kuna. We bangi nini okozonga. Te otolo ata ozongi te. La pension ba locataire ataba futaka o vivre à côté. Otolo ba kité. Torobi. Merci à la grande équipe qui nous a tenu compagnie. À la caméra, c'était Winnie Laris Pelende, accompagné de Claudine Laris Pelende. Merci à Joseph Laris Pelende et Miguel Laris Pelende qui nous a aidés du côté de la lumière. Et à la régie numéro 1, c'était Chris Laris Pelende. Et la régie finale, c'était Maman Rina Pelende. La femme à la taille d'une tige spaghetti, ni cobir, ni virage. Alors, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini baba makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha Pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.